Cher ami internet, na pesi nombo te bisika bozali bozabongo en direct ya Fairmont HD ya dembo yo mosama ndefu azalaka moko na Paris nde bomona awa nazanga moko te nazana Mbemba Godé Lofumbo tozana awa boyebi ke aza déjà na Paris ça fait quelques années oyo depuis azonga mais lelo oyo azana biso awa na Paris bomona ki déjà na Lille azalaki na Fally Ipupa na concert et lelo to koyamba parce que azana actualité vraiment. Et c'est que toi, il y a lelo vraiment. Parce que date oyo, et ça date moko, truc au boss en angoté par rapport à l'histoire ya Congo, par rapport à calendrier, ya makambo yo, ya bévénement oyo, et la rabat congolais, et la bisso, ça fait déjà quelques années. On a qu'on rappeler, bah, tout lelo, et ça le 29 novembre 2024, et ça date oyo, Pépé Calé, à Tikaka Bissou. Et Torobo Sanate le 30 novembre lobby et ça anniversaire oyoye à Botama. Alors pour Nayango, yango to ekoluka papa na biso Godé Lofumbo et ça pour na relate, pour na kokabola mawate, mais pour na to solola, pour na journée oyo et ça sera toujours immortel. Donc to raisonnera vraiment Pépé Calé parce que grâce à Pépé Calende, toujours à moins temps et belé ya oyoka Godé Lofumbo par rapport à parcours nae. Pour na solanga morote non, c'est déjà Godé Lofumbo. Bonsoir et bon séjour à Paris. Merci Dembo, bonsoir. Boni. Pepele, donde Benanzamba Salamuto Zalangé Naza. Température kitoko, les bâtiments du cœur, pepele, tension normale, glycémie pegitoko. Glycémie pegitoko. Ok, biso to kasa biso to komona na hôtel, to zo na hôtel nde to landaka, to zo landa bato bayaka, on a raté na hôtel songolo par la main. Tu comprends, tu écoutes, on a parlé, bien équipé, tu évites. Ndako ezalaka déjà au foot rato. Ndako ezalaka déjà. Ndako ezalaka. Ngai kandi mnaki na kin. Obika makambo sasa. Et lelo nzamba sali ke na komi na région de Palais, na région de famille, na région de femmes. Ah OK. Alors séparation on a une famille, comment tu vivais ça? Na part na yo pe na part na bango. Il a qui dur, il a qui facilité, il a qui dur. Biso le corps avant roya wa faut au visa. Et ba maison Schengen en weza radikabu na kwangate. Donc il a qui dur. Femme quand même ta na roya. Comme ta roya de temps en temps, 5 mois ma vacances aïe quand même wana mais il a qui dur. Ah OK. Godé Lofumbo donc journal Lelo est bien déjà. Alors journal Lelo to bi ke eza jour oyo Pépé Calé ancien patron na yo wazaki patron ya groupe Empire wa Kuba atikaki biso. Alors journée wana elekela rona ndengeni. Bon et loko liboso na rectifier pour pendant na internet batutu ba tanga na internet ba kansa Pépé Calé ko fa le 29 Pépé Calé ko fa le 28 le 28 na 23h. Okay. Donc, il y aura le 29. Le 29 il a Boutou le 28, il a le 29. Ouais, donc Boutou le 28. Bon, et comment le 29 sur Internet, bah, tu vas quand ça bon. Ok. Le 26e année en haut depuis Akufaki. Ngai, tu as na jour en haut. Tu as na 11h. Na qui pas na couper sa compte rendu à Baboulon na bana au sala. Pour nga na bana co-réaliser ba clip à cocktail. Ok. Le réalisateur qui vient de Singoi, nous avons monté vieille Ibrahim Nosson Sakala, personnel. Et les temps qui pané na ba 11h on a passé compte rendu et ba ibsinga massa na ngamo kutukake azoluka yo falo o mona epo yo pe mikolo zo lela lela car sinon na oma o lela na carte piéton makame belé via bozo lela car massa na bisoki lokwa vite a obeta na imana ngalo wana avec bien viens on a communiqué que ça n'a pas été mbote na Bordeaux. Viens à Dagi Deringmen. Surtout Paris. Voiture. Viens à Ipa Pépé Calé Lofumbo le baratro, ce qui vite à gagner biso. Na PC Mercedes na. Tu vois ya opé sangani. Viens Calé bibo tant oya na otunaye. Ngana ina ba 11h na viens Calé tuninga. Abisco ya ocha Mercedes na yo ocha ni. Ce n'était Dering à gagner. Ngabi ngana ocha basse nanga. Guitare. Oui, basse nanga na sombango. Devant ma mission to Empire wa Kuba na Finlande, na somme $1,500. À l'époque. À l'époque. Ngabi bon. Na somme 1,500 et puis eza œuvre d'art. Donc il est le moko un jour na oko on a misé. Mais na opé ça y soki dering a gagné biso.
Vieux Karabi, ah c'est bon, Luka est rapide. Nakena Luki viens moi bangi kapo. Ah, tam soufi t'as pas regagné. Na mon avis té. Luka binati n'a pas allé. Vieux Kaka qui a bien l'équipe à quoi nous. Vieux Kaka qui son monde était au rien. Na zonge le vieux Kale na bi avié. Masano kimia pour sogi te na boto le car. Vieux Karabi bon c'est bon. Le gars aboué. Siko qui a bien nakena là pour travailler sur na boto. Na ke palais na phase na ba 19h atindeli nga chauffeur na ye. OK. Pour Stuga aya zunga to ke na biso boulot na RTNC. Et tant que ba 21h chauffeur na bibolof na ke zo pour vieux Kalono lambela biso. Tout le jour to montarana. Yemo lamba. Biloko olia yuta binanda ko pa mère Pauline yaka. Pour Stuga de mara ke zo biloko aye na ngope to le. Wana ba 21h 22h. Tant aye siko na biloko na sima na ngode via Katimote Manapale. OK. On vient couper là nandako. Ce qu'on éclaircir bisonano parce que il Obama Congo mobimba na communauté congolaise et puis kale bande ko kufa ko lamuka omona moi sina ya betaka donc faut moi sina tika ebongo. Si omona so ki ya lamuki abimina succès. Alors les logos de l'Ofombo il faut éclaircir ma congolais place wana pour na laver pe mémoire na honneur naïe parce que balobi ebembezara na lisumuté et au carapé sonité mais le vraiment c'est une occasion ya yo s'adresser na peuple congolais par rapport à Malobawana. Bon nga ya on a comme ça wa parana nga ba ponga so ba bi to bandela mokili ba che ba parana oponaka o yanga na ba botenga. OK. Ba kolisanga tellement bien éducation bien et puis ba joki tana bango ba système qui pena na za l'instruire. OK. Na kena na bande l'école na kutana na prof mo wa ibsinga mbemba chaque fois aux devant ba repeso item l'examen ba choix multiple faut banana ko effacer ba fausse réponse oh sentir pena que ça bien te obomi comme ça otika na mo ndambo surtout ça na système wana ba bi akufa 3 jours après siko ngana zakini na 11h wana ngana zakini nani donc l'accident qui li solo wana bomango ba otu ba ota la TV nabiki ba msu chiki mombulu mais soki bagarder mon mémoire soki tana ya chiki comprendre que li solo wana da faux. OK. Banda lelo pena longola na mutu ponga zaki na 11h to so bozaki na yi donc eza pena faux li solo babala ya bato balinga ba artiste c'était quoi. OK. Merci beaucoup. Donc voilà, Godé Lofombo, ou na famille à Mbemba. Oui, famille Mbemba. Donc voilà. Alors, comment Lofombo na et Utawapi? Comment Lofombo daki juste temps na yo kota l'empire. Jour na betaki son wana bakou ya basse. Et ça là qui impression na bato badaki wana et présent texte étant avec Libya. Abi au monde on beta bakou lokolo bakou franc Lofombo. Le Fombodaki joueur mo ya Vita vient na Msongele mais na PC Mbote vieux Baudouin. Donc kombonga na joie ya yi. Ya balé. Aza joueur ya Vita le comme entraîneur. Aza na kin. Donc vieux wana ba pesanga kombo na yi. Ne ba pesa ba Materazzi, ba Lionel Messi. Donc yo bozora Ronaldinho. Donc yo boyano ya libanda, yo zora ya mboka. Bon, biso na époque na biso zaki pasi ba peso kombo libanda makambone komika lelo mona ba jeune ba ta la match à Real de Madrid na yeba komi Neymar biso kola biso zaki bongo de biso kola ipena ta Vita ta Imana ta ya Bilima sanga balende parce que sanga balende voilà lelo et comment le roi basé ce monde congolais mais comme ça va Real de Madrid ozo bunda pe biso na époque na biso la été biso pena ba Real pe zaki ko exister mais biso da ba Vita. Do yangwana à l'époque on attend pe sali bongo na régné oli ba pe sanga tireur mo apoto ba pe si tireur mo dans la kin. OK, comme souvenir yangwana na zo kombo wana. OK, merci beaucoup. Alors tobi ke Shora Mbemba que son âme repose en paix a été kutika biso ça fait quelques années. Alors en mémoire ya Shora Mbemba ilo nyoko yebisa biso wana zaki nyonso ponanga. OK. Avec grand frère nanga mais comme papa maman ponga pe biso pe tozaki ba orphelin de père et de mère. Donc na tika na vie yi azaki le roi papa nanga le roi maman nanga yi azaki mécène nanga. Pour tina sali musique boy tout yem tabana osombelanga. Tina comme arrangeur, réalisateur, ingénieur de son. Yi mutazaki na studio na lupango. Yi mutazaki na instrument
oyo alouesaka kini momeya koluwaka instrument presque epa na biso bato tu bayaka wana e ngai nazalaki parmi bainstallateur na ye donc tout nasalaka ye mtalakisanga omoni kozanga ye eza pasi mais ndeka nzambe ye mo aloba na circonstance nyonso toremerciaka nzambe. Est-ce que ça na son moko ezaki bosala featuring bino mibale mais biso toyebaka te eza ya bino mibale? Oui, mais ntango super choc ebandi super choc eza ya biso mibale. Ok. Ye fondateur nga cofondateur. Ok. Mais nga sikoyo lokola eumela ete na koti empire yango na etikalaki nango kaka ye moko ezalaki premier album tosalaka bakoma soki otali album yango mona bakomi Lofombo Kamola Basse de l'Empire Bakuba. Mais ezalaka ya super choc. Ok. L'album wana so botali na internet bomoni album moko batya mpe nga moko kaka mpona ye wana nga nde munazalaki na avance quoi na niveau ya baproduction na renaki te yango producteur atyaka nga ezaka nga moko liboso album yango mpona koatire public album wana etekama fort na Afrique bato tu baza na bauganda batanzanie baza nango na bandako eza na batitre lokwa jalousie eza na générique nango eza na nzembo moko eza kuna na kati kengotolo wana nzembo na nga générique mpe ezalaki ya ngai e Chérémie ya Veshora jalousie ya Veshora voilà donc wana ezalaki premier album oyo tozalaki ensemble na ye e sikoyo na bamandundu wana nyonso baalbum wana tout ngam nasala yango comme réalisateur maestro nazobosana mabe bato bakoma bato balingaka te naloba ngai obalingaka te po ani na comprenaka te soki otala émission mpona omoi soki émission eleki natala bacommentaire oyo tanga bacommentaire nga atala bacommentaire bososo oyo tosofoloba nani totyaka tosalango na yo debo otenga azalaki te bakofashe te fosalaka na yo ozalaki yo moko mais bato wana bazalaka nomona nde na koloba boye ngamu nasalaki yango te fozalaka yo moko nazosala ere fo nazwa nde koma moto yango te fako milobela yo moko so milobeli te yasepelaka te yalingaka te ozalaki na kishasa moto alobelaki yo te donc nde oza boye nalobaka na ngai o milobelaka bilobelaka ere mo mpona koblesse ete mpo omona akobanda okoma deja te ata akomeza mpona koblesse ete mpo nasala tu pesa ye mbote esa ye courage naluka kombo na ye natyaka soki tosala yango na ye babiloko tu nasala. Ok, merci beaucoup. Bon, comprendre, on est vraiment Godé Lofombo. Alors, tu as secret à guitare, tu as vu que on a 1500 euros. On vient en Bogani. Na Finlande. Dans la Finlande, on a Finlande, 1500 euros. On a coûté de ça peut s'en comme underwater. Ok, donc. Donc, elo wa samai. Donc, si tu as ta machine, déjà, na valeur à plus de 30 ans quand même. À 30 ans. Guitare, on a banana sombango, na bandia. Non, na sombango, oui, 30 ans. On a sombango, na 94, l'autre on a 2024. Ouais, 30 ans. Oui, 30 ans. Ok, alors, si on a ce secret à guitare, ce qui a liboso, tu as mis balai, tu as le bani. Bon, guitare, on a liboso, on a bêta, on a grand frère, on a sombelanga. Et ouana, on a sombaki, secret à l'angote, secret à temelo, tout est à valeur et ou melaka. Obi, on a bêté là, on a joana. Bando banana en cocktail, yamuka. Na tikaka na ngango na gisasa, moi na nga botola ngango. Et nga na koma na guitare na nga musuna kote na au Japon ya pembe et ya ona koma obetela mais moi na nga jour na zo ya voyageur nanga na moi na nga toyeba ite na zo ya. OK, donc fallait surprendre nga étant na koti na parler na zo basse na kuta moi na mimi o ya nga tikili nga o ya ye na pesa ye. Ah OK, yango esali ke na ye nango. Ah ouais, on a voyager jamais sans munduki. Sans munduki ye lo wa kene na o ya nga tika na oya ngeza makambo nzambe oya tika na ngona yona kene na nkamba eza mystique. Alors lelo oyo mutu surtout pour yemba bien il faut yemba le roi Pépé Calé to a immortaliser Pépé Calé. Alors kozala bon chanteur to meilleur chanteur pour na bezarani en tant que ingénieur du son. Bon chanteur eza na mutu oyo azo respecter musique et ça la mana ba note. Alors si vous respectez ba note déjà aux abons et ce que vous avez beaucoup embellir rango vous avez beaucoup pakolongo mafuta okomi meilleur abezaka ke na moto azo yemba azo respecter ba note te allez commencer là que ba benga ontam de asali demi-ton ou soit abimi penda na place boza ya zo yimbani na bozo madame suna re ya zo yimbani na fa
donc abimi gamme on a trouvé on va hors gamme donc c'est grave mutane on a taza ndenge nini aza bon chanteur te place to calculera bon chanteur ya moi bon siko koyemba loka Pepe Kale faut il explique mutaza bon chanteur de tout monde lelo so mutasali voix ya Pepe Kale akomi bon chanteur bino boyo ka voix Pepe Kale po bozo wanze mu Pepe Kale yemba ngata na yoka voix Pepe Kale te o ka voix Pepe Kale wani na voix na bango moko oh bino nde bozo kanja c'est biso obike c'est vraiment une occasion ya yom to yebisa biso parce que lelo oh tout le monde comme kaka ah il y a bon chanteur ay oh monite obimisa bloka Pepe Kale tenasi opo yoka ezaka bongo po ayembi nzemba Pepe Kale ah donc ezala po ayembi nzemba parce qu'on a yebi voix Pepe Kale na yebaki yango na te na ndenge pa yembelaka yo yebi yango voilà taki vie nanga na se répéter na parler na okende tina studio bato bayemba ndeti Pepe Kale na ndeti na Delta nagi na José Likalako Sokatoko wayemba lokwa Pepe Kale après José Likalako Papi Kalombo azo yemba nzembo Pepe Kale mais na voix na ye ezalaki na timbre Pepe Kale te ah ok bateka de banza to yemba nzembo Pepe Kale teka ko yemba nzembo Pepe Kale mais na voix teka on a Delta ezalaki chante po nga na uti pa Pepe Kale do tam tazo yemba pa nanga fazala azala polyvalent pour ba Pepe Kale ba papi te ba vedi lu ba polyvalent voilà ndenga ya omoni batutu ba leka na Delta eza blague te so moneka mutu mo yemba na Delta zara na mo respect na ye école des chants pour kuna bina to landaki logique wana oye Sokatoko azaki na voix wana après wana bon na niveau empire ezalaki Jojo Komo na Bia chante ok Bia chante bon bamsuna libanda na yebi na ngate ba bona ba jeune talent na zaka so na zo yoka ba ona yebi na oyo ye moko azo yimba sko nzemba Pepe Kale ok bon ce qu'on a ba jeune talent donc yoka bon ba jeune talent dans le sens que ba tutu ba bandi musique kalami ka bazana ba 20 ans 25 ans ba jeune talent devant yo seconde yoka ba jeune talent wana so mutu monte a yemba lo la Pepe Kale te bayemba ba bon chanteur bazali même tayemba lo Pepe Kale non na moniteur ok yo poza na idole na ndenga base mona bia mona histoire ya Romier Romelis baloba te pona nini babotama place bato baloba te nga sikoyo okoma danser yo lo fombo bandika basa onene fo yo ka batuti azana ba vinguma na ba VDK ba vie Flavien ba vie Jomali ba vie Dada vie Pinos ba vie Bapius voilà nga nazaki nazoyoka bango et puis nalingaki koyekola mais siko grand frère nanga Chora Mbemba ni mutalaksanga ok donc pour nanga makambo nanga tu ezaka vie Chora ye azaki bassiste alaksinga mais rien n'empêche nayekoli bavie nanga to babeta liboso daye nabenga bango baprofesseur nanga non parce que lelo maso na deva vie nguma nabengaki na prof namoni ve Jomali na obenge prof po nayekola baleson na bango baza baprof po bango babetaki avant nga nazoyekola bango lelo nakoma lofumbu parce que ebele bakanisa lowa guitare basi bande pa lofumbu parce que oyokaka toyambaka bango na plateau toyambaka babasiste na plateau soko oyambi ye otuni ye misike oyoka obanda guitare ndeni ala ndo kaka vie lofumbu wana siko eza lukuta te wana eza sikoyo nga ntango na ye nga nasala ye nini nayekoli vie nguma nayekoli vie Jomali nayekoli bango tu nasangisi bango ntango nasangisi bango eboti lofumbu ok vie nguma aza vie nguma vie Bapius vie Bapius vie nga siko nasangisi bango tu ebota lofumbu esali sikoyo ke ntango lofumbu aye bato sikoyo bakomi mona mingi nga me nga na bato nayekola me bato sikoyo baye bazoyekola nde nga bana foti te ok ok et puis na tellement naki mwana moke napesa impulsion na mboka donc lelo oyo bajeune ebele nde naza boye naza kosepela moko po ntina ye na poto awa premier héros nasimbaki po lelo teka dubanza muta ye na palais lelo teka muta aza wana émission palais eza mie moko na lomona te même so koti na cuisine osepela ofongoli congélateur teka dubanza pambolama boye esengo kobota yango kobota elengi ntango na ye awa parti basse premier héros kendaki mpa babana na pale ya parti basse ntango nayoke na Lille émetteur wana moi nabetelaki wana c'est Jean-Marie Motingia Jean-Marie Motingia apres obika to prophète nga na prophétisaki mamba voyage nao nesa Jean-Marie Motingia na biosala biso fier
le fombazo ya total so olo ngapuna ngabite le fombazo yako batu balondi manga obi na obeta lisolo na yo depuis le 26 parce que daki jour anniversaire moi na ngabota maki depuis le 26 na olo bakabuke yo zo ya mutandi menga ti tu reviens yo tozana donc naza béni na niveau moko navandi kaka na mona Jean-Louis Bikunda Jean-Louis Bikunda atindelanga guitare na kin mais komika tonga na yawa na pa na mona oh guitare na parler oh Jean-Louis doba na ebiso nkamba na ebite suko lisolo kamba tozo comprendre TV tout monde qui maman na kamba okendaki kamba elonyo ke no lu na kamba bon nga omoni nakufelaki grand frère nanga zaki tout yanga nazaki pena touché très abattu et sœur nanga ipsinga ponga pena na tikaki ma église na kenda so église te sœur nanga lobi godi to tikalika na yo moko pardon faut luka place mo sambela nga ne se ba te nga ma église wana na lapa so na ken église ça bien te na vana nga na parler boy na zongi na ande na kala ponga ande na za boy batu tu ba yebinga à part batu ba kosela nga makambo ngana na kota nda wanga te banda na botama OK et puis ngana na sala mutu mabete bana na botama mais moi na bombo moi na grandi na bombo mais ba sœur na ba insister na ke mona pasteur mo ba sœur na ba découvrir qui papa Hervé na PC moti na ke Hervé nani ngana bien ga père Hervé OK il faut préciser parce que Hervé ba belé père Hervé wana batu ba fraudé te wana vana na luye na kwa Birmanie OK so da Hervé alungweni bien ya bandal yote Hervé onga na zoloba aza na Birmanie pe na bombo na kwa luye OK na kepa na ye abano sambelanga a sentir peke nana ba problème ayisinga oza kombati makasi mais osenga faut le kana ba délivrance ana bise naza d'accord to bandi délivrance do ba prière kaka eza na grave to kenda ka to sala ba prière belé ti na katikati kota suka yusanga banzambe ba bifo mona bango tebo mara bangiti so na mona banzambe nini laksi na zo dai vishura to dai ngali suna dai famille on utikala ndeni akomi pena triste na otalaga père Hervé yipa monike na changer quoi abina nga obangi pani nga habite talaga vishura to kufa e nga na tika lokola na meka kokumba charge yango songa lisuna kei me na ebite famille za pena etikala basi habite ezalaka makufa te babi fo kende nkamba mbalamo na litoi nange soni nge na tosi OK mais na sa motema siko na bi nga nazalaki mbangise te pasteur yango mpo azoyebisanga boye azalaki mbangise te bono ke kamba ndeni sikoyo na obana ndeni habite nga nayoki mongongo eyebisinga bongo mbalamo na tosi nabengi peti na nga natambola ne chéri mwanza napesi mbote nabi chéri oyebi ke basengi fona kende nkamba obligé surtout osala ndeni chéri bon fona kende na église kimbangiso ya bumbu na se renseigner akia se renseigner ndenge ezala kimbangi do kuna pene eza visa moni tozwaka visa Schengen ndenge mpe nkamba ezali OK eza lokwa Vatican na kati ya Italie kuna nde mpe nkamba ezali faut kende pena o bapesa visa pokota tosali badémarche wana toesili bapesinga visa OK pesinga visa nakomi mpe nake mpe ti nkamba nazokataka mpo na kati wana bamiracle eza mais jour tokozwa temps na explike e tokomi nkamba ta tokomi nkamba nga moko nayaki frappe na bagentillesse nazokuta tokomi na nkamba baexplike biso moni oyawa okokota ozwi bénédiction obimi na bénédiction comme mpo kokota ozwi malédiction obimi nango mpona nini awi awa ezaka mibeko fotosa awa sokoye awa balongolaka na sapato po eza terre sainte OK bamona longoli sapato awa sokokoti ya bagangaka te batiaka makelele te bakimaka mbango te baswanaka te basilikaka te babundaka te
kobwakela mpe mabele soyi te atanga yeba mibeko mo ebele nga moko déjà saint esprit touche nga nayebisi papa eske okosalela nga kopi te naza nango mpona lina mema ngo na ndako na nga mibeko na yo kaka na bana koaplika ngo chez nga na lupango abi problème eza te tolongo wana tokoti tokomi na nkamba nga déjà père rival alobai so oke nkamba senga bakotisa yo na kilongo wana kilongo ndeni kilongo eza mozole epai batya corps ya papa Simon Kimbangu ok ayebisenga kota wana soki okoti wana omona makambo tu oyo o bakanga yo basala soki nini oyo naomona wa esila bakanga yo oui nga bakanga ye nga ti ya solo nga bakanga ye nga kokanga mosu yoka nti nini bakende kapa nganga motu ntango azokende na bacoin wana azalaka ndoki eza koyokanga yo ti motu ntango akende na coin motu wana azala mobulu azokanga yo azolala te partout kotambola na bandako ya bato do so avandi kaka wana lofumbu wana azalaka motu mabe wana azalaka boye o eza kokanga sikoyo motu ayoki bongo moye aide eza te moye pa approche wana visa mpe ye mobulu ekangami sikoyo ta nake kuna nakutani na papa talinga olingi nini anayebisi te bino bato bobenga na yawa papa talinga comprendre oyo aza nzambe talika alobi mbuta lofombo oza chef oza mokonzi femme na nga totalani oyebi papa azali boye natali femme na nga mpo na kini kokwa femme na nga mpe ya son âme Modesco ayambanga mpa na ye tovandi boye na femme aotuna nga yo kombono nani nga yebisi kombo na nga mbemba nani ndombasi gode mboka noni nayebisi mboka na nga ntselo na bakongo aya nga aza ne kongo montandu mpe na 100% ya madimba ngeba luvila no nini mpo mpa na biso soki femme nanga toza luvila mo libala eda ye mpa na biso ezaka bongo yango koko wana engaka yeba luvila no nini nga bi luvila na nga mbambaka longa koko wana tourne atali femme nanga blanche abi na ye obali mokonzi sikoyo tokepa nzambe azoyebisa ngai na miso ya femme na nga ke yo oza mokonzi moni ndenge esali femme na nga donga nde na boye soki okepa femme na nga totie songisonga ndenge simba koko na bango ayoki yango supa nzambe do bango bozoprépare bosana. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, to souffle mukie ba remerciement na bambote na Teka Diobanza motema ya Chantal Vela. Donc voilà, bambote ma esigo zali na Sinzingu, la fille qui dérange et to botalité Nadège Bomei. Alors toi qui solo kamba, le skoto kali solo ya Empire Bakuba parce que le solo kamba vidite hein. Au moins tu vas délivrer déjà TV. Délivrance c'est ton papa le binanga ke oza mokonzi. Mère ayoka ki. Sikoyo atuninga osilisi obige na yebisi na sisi ngai déjà passer na kina ba faut senga ba kotsa okilongo. OK. Sikoyo papa atuninga osilisi nga bina sisi yelo wa nzambe ayibilo na kendela yi. OK, amona ki. Alobinanga ozonga kisasa te so koti kilongo te. OK. Na yoka malili ngamona bi. Lina azoyeba mpona miniti wana yeba ina nte aza nani na ye kaka batinda ngai lota na bimi sikoyo na ye comprendre donc ntango papa alobi na nga bongo tobimi e lobi nango tokoti kilongo akoti mpe na kilongo babiso okomi na nzoto ya papa Simon Kimbangu osimbi otie front na yo epuis osengi oza nango besoin makambo nasengai kuna aboyela yebisa bino eza te mpona moi bato ebele bazo comment fo yeba koza star vie privée ezalaka te na bastar na oyo kilongo nayebisa bino tomoni deja moko deja osenga bavisa tomoni deja visa osengaki yango wana te ngai asengai nanga visa te asengai visa te na kilongo sikoyo bakangi kaka bato tu basalanga mabe ero baza kuna ero baza kuna seri mo ezalaki omona bato ya mabe bakisi bake mpena akota ntina kilongo baokanga makuna ti soki okangi mpena moya longwa so eza te po papa jange ndaye aleli asengi papa omona mutu abimi ese awa koya komekaka te awa eza terre sainte
batia nzoto nzambe awa donc soza muta mabego ya te komeka kutu te soza muta bien te tikala on appelle ça muta ba mystique ba mutu batika ba mystique na coin ok aye muta kala akomi kona metango okende ozwa ba plano fredai ok eza sona makambo te omoni mai ya nkamba nulle part au monde mai wana soki oza nango eza mai mo d'ailleurs soki okende pa muta mabe omona ata mosu mpe bokoswana alingi yo te ok eza blague te donc nulle part au monde terre sainte ezali eza kaka na nkamba mindele bayebi mais omoni ntango basalaka bible histoire wana ezalaka nanu te bakoma yango te na bato bakomaka bible sikoyo bato bakanisaka makambo esuka kaka na oyo bakomaka na bible moni erreur surtout biso bato mwindo ndenge nazoloba boye bato bazokroire nga te fo nazala jacob ye fo nazala matthieu te ozaka logote lofombo erreur te erreur te ozaka logote lofombo donc toza wana towana nzambe na mboka na biso towana terre sainte na mboka na biso mais biso nano tondimi te bakongolais yango moni bapasi eza na mboka jo kongola kondimaka towana nzambe kuna towana terre sainte kuna to esili. Ok, merci beaucoup. Donc voilà. Alors, les solos ya Kilongo Toyoki, ya Kamba Toyoki. Alors, les lots les solos ya Empire Bakuba. Parce que, bana bazo réclamer, bana biso bazo réclamer. Pour calamité dozo bakoko. Sur bana biso bazo réclamer, les solos ya Empire Bakuba. Donc, orchestre ça batami kousé. Ouais, ne ba sirno mango. Bon, les solos Empire Bakuba, ngana ko bandara tangwana kotia. Oui. Tangwana zalagate. Ouais. Ça va des gars ok. Donc compléter la histoire. Na koti na 91 na koti yango babeta na kin et ngana yi to sali divisé par deux. Na to sali divisé par deux album wana te o sala mami te o sala mama passa succès fou. Et to epoto. Ok. Quand tu es poto, tu sali garder votre souffle, tu sali motambu, tu sali savoir vivre. Et tu zongi na kin, tu as la full option. Après full option, tu as la tour de Babel. Il y a présent Dilou. Et je vais caler à quelque chose la cocktail Libanda Empire. Ok. Nandeni. Et ça, la marana, on sait les disques na mais dans la compte orchestre. Ah ok. Mais bien vous participez qui n'a pas instrument. Oui, ngamo bazol ngana lo bangate ngai ngala zo bosa na godé niko. Godé lo fombo yo fwe bisa biso. Yo mto beta ka cocktail toté. Ngamna c'est qu'on a joué baté na lo belande. Botozaka na yo to solo na ndiai. Pas to solo na ndiai. Ngana ipsindi ai ke non. Et puis quand là on a disque mon quoi je ngasala na kombo cocktail ndiye mtabane ko critiquer to fa na biso na boss na biso to vandi ba JP Kiss ndiye to ba c'est congolais ba za pena na maîtrise te ko no signala ba 10 ans na ba producteur ngana biso non boss sauf Pepe Kali président na biso signala bongo te ya signala disque na producteur ya dege yé mo bimbani na producteur ndiye lo bia solo wana ngana bidairu kutana disque mo ngamo bina na bet ngana yo mode ngana de beteli ndia ili solo ndia ya dimi abi bon soko oza d'accord que nous voyons aya to solo la to ngalo basuna ke to kena muto na boya kana ok to kena eti na ke sa vie calé ngala solo na ndia donc zo boulot ça disque pour vie kala linga to ya Paris biso mi baleka ok ngam na refuser so zaki ba mususu nda ya kana ngana zo boya ngabi te so to sali disque na kin ngana oza na contrôle nango na poto to sala na ingénieur amindele na zaka na contrôle penate na ya galo la co réalisateur et na convaincre ve calé to démarrer to keti pandiai ba akoti nga tika na libanda ba solo le sili ve kala bimiata linga bi lof obi na sa disque na ngawa disque on appelle ça comme défi ngabi défi ne abi défi on ezana yo soki simbi yo soki raté yo ngana bi ngana d'accord sauf que opesa nga pouvoir na tout ve kala bozana yango wana nasalaka cocktail wana na makanisi nanga na boule nanga
naki mwana moke na nga donc naloba yango bien na kozongela motu soki ayembaka kuna nga nalinga motu mpe soki akotaka na clip ya cocktail nga motu na autoriza soki na autorizaki te okota te. Ok, siko nani atikala leader na Empire Bakuba? Bon, Empire Bakuba ezaki ya bato misato président Pepe Kale, président Dilu na président Tex bango toi. Ok, Président Kale kam takufa, le président Dilu na président Tex baza vivant ti lelo bazali so bazali continuité Empire Bakuba. Bon ngani na longwa kala na longwa pe na kala na longwa ekuna na 99 99 na longo donc ça Delta Force Delta Force au sundola ba ibo pe na ba musicien chilelo te Delta Force ezaki ndeni Delta Force ezalaki Pepe Kala vivant. Ok, nga na recruter batu ti eza moi histoire mulai à partir à cocktail na recruter batu comme mouvement ba Pepe Kala kufi. Ok, ba Pepe Kala kufi nga borwa na ne Congo na kiseli ga ki Kasavubu. ok, na sali ki Kasavubu na lukito sangana to sali Delta et na kati kuna ki Kasavubu ba ubita irate makamebele bele salama wana et na continuer ki toujours na continuer et au sala ke to kombe na bateka du banza succès mati ba ko déstabiliser nga et na limbagité na Paris. Dans Paris, ils acquis pour 3 mois. au sala 2 ans. Na sala 3 mois na beti 2 ans. Allez ba place. Ba ibaki wera sona zote. Bateka bakendaki. Il est le Cambodge pas ke. Ba île de Cambodge, ba John Scott, ba ke quartier latin. Avant même wana déjà zaiko. Donc Dieu ba dans c'est là vraiment ba beki yeba fait ki poto d'aba kabola musuni ko. Les arabes blagues étaient sur Delta zo bêta. Et ça là qui blague té, là qui. Qu'est-ce le lot pour Delta zali? Vieille mo koye poto bise basabi. Delta zali ba mise bana kino wana ndeto lo babu. Ah wana début décembre bo zo générique. Mususu. La dimvula souka na générique. Tout ça na opesa la date. Le 5 décembre, peut-être qu'il est premier mais comme il est 5. Le 5 décembre, bonjour la dimvula. On a générique. Générique et album Oyasika. Si vous regardez le fond, on a carrière sur au sali Delta Force na 1999. Parce qu'on le a plus de 20 ans. Oui. Sur combien de concerts, combien de concerts oyo immortalisa carrière à musicien là. Delta bon. Tout le monde va voyager à concert wa ya Kanfufu. Ya Angola, soit ya Luanda, soit ya oui, Tolongoli wana Tolongoli. En tout cas, hors ya mboka tokenda Angola. Ouais. À part te wana na Longoli. Na lingi wana ba concert makasi. De to mona ba stade ya 20 mètres, to mona ba Kamanyola, ba concert ba espace moko ezaki concert moko godé le fumba betaka na Delta Force etika biso. Bon, ngai tango na sali Honorina. Tuna kinwa nyonso mutavanda na Kisasa. Honorine kanga Kishasa. Oui. Honorine attend kanga Kishasa na travailler na lobanini, na travailler na Bra Congo. OK. Bra Congo ebeti singa Kishasa mobimba. Donc ba place ba grande place tout ya king avec Honorine na beta kion. Avec Bra Congo. Il y a un sponsor. Donc, on a écouté ça dans le Cameroun. Des billets, tout le monde a sorti ça. Ouais, voilà, tu as vu. À part ça, nous sommes martyr, ou nous battons belé, babetaka. Nous sommes delta, mais par erreur, tu y et puis, pour un katani, tu beta sauté. Tu rata en haut. Mais tant aussi que, et comme il pena que n'a pas sa makambo, va combattre nga. Nga na mano y baté. Azo panzanga sango par-ci par-là, les lundes na omoyeba. Mon vandi bum dazo ibsonga ba ibsanga boy. Ah, yasolo. Yiga basala nga boy. Ah, yasolo. Dona nga mo malini na nzoto bon, izana mo heureusement. Obi kene na yaki ona ngana mata sukanda mususu. Makam na zo yoka. Heureusement ude na kamba ba. Heureusement na ude kin kamba. Basukola ki. Pelenga ba bi. Nous a kimbangi se to la ndio na ekramé. Gabi te bali ba zo kusanga na masumu.
tena na fâché les sous fallait abenga fallait abitika moni babola mosalaka nzamba futi yo afuta yo kaka sikoyo ntanga lobi nanga bongana vai nanga nie vi nanga mo abenga ye abi peti nanga moni loko fallait asali asangisi biloko tu yo salela bato bafute ya mbala mo fallait afuteli bango donc arracher bénédiction donc arracher lipamboli nde mais arracher lipamboli lipamboli babendango fallait azwi yango tala siko ngai eza na bato ebele na moto akamba tu wana abite na obendaka vina eza na bato ebele oyo nazalaki mpena keso natali boye nakangi tv donc omoni eka na tv boye so namoni na tv nakangi siko nakomotala nalibisi bango tu de fallait afuti mbala moko donc bazala bango pi okoma kotala na bango bango ata omoni nga nazwa na nzela po misu babana okima pena ata koya place mona biro moko akudi lofumba za omona kimi baki na charge na nzoto na bango mwana mobali abundelanga mengana nazongisela eloko te bota mosu mpe na motema alingaka azongisa me so mpe bilima esoki nini epekisaka ok. Alors, bazala l'aise de bode bazana bazala l'aise na limisi tout le monde. Ok. Bon, souvent fallait apexi ngalo bitika na yo. Fallait migolo abongisa mabala. Azozongisa ba relation. Omone na vandelite. Kishinge pa na yo. Pa na nga chez soi. Ngai. Est-ce que okutinga na McDo bien hôtel? Où est l'adresse? On est mis sur Bosali. Combien est l'adresse? 94 400. T'es gars t'es gars de Vandabenga. Après, c'est ça, n'a 94 400. Ah, frère. La vitrine. Non, tu sais, un jour, vous avez pas Julie Bikembo. Vous avez dit, non, qui n'a pas l'air parce que mère a dit, c'est la ngaï. La vitrine. Dans son ligne, il y a vitrine. Faut y en a parlé. Moni o tu eza biloko nkamba biloko nkamba bandeko na nga blague te soko ozwi temps oza na kende nkamba eza toza na nzambe na biso oyo asala mpena mokili oyo azalaka kuna mais biso ozolinga kaka ntayebisa biso yango liki oke ntango olika akoma bamakambo wana ezalaka te wana ezalaki serie mokolo ezo azalaki baliki bamonaki mbangu te akomaki mbangu ndeni mais ba prophétisaka déjà que molimo santo ekoya mais yo linga ba expliquer molimo santo ndenge ba expliquer yo kuna siko biso to biso que molimo santo na papa Simon Kimba et puis ayaki akita zo bana papa Simon Kimba na lobby nga na okende me moko na ko zala te na ko botama jour ya zala gite papa Simon Kimba okiangani abotami tu peux nous dire que kaka liki azalaka te seri liki azalaka te papa kupenda mbazala wana na ba biso to expliquer bino le tu peux nous dire que faute la Thessaloniciens épître aux Éphésiens bango bazalaki te bato bala mukaki. Ok. Alors Godelo Fombo ebandaki ndenge nini yo na fali de sel kumbala moko tosikala koyoka na bité obetela dans studio te nga pena na depuis abanda carrière na ba fali ata mokolo mo te na idai batikala obenga ote ke ovie moisson oyo tela biso mokolo mo te na mokolo mo te parce bande ndeni ba moko visa ta bon nga na vanda na pale na zaka na mutu na nga mo biro ayisinga mais prise nini ozobuka na boy na pesho mbote Bruno Nsona na femme nanga poto lembagiti. Ok, après la démarche. Mais t'as dit que vous avez des apotos. Oh, na ebisio. Ba mona ngoje ba mekana obekisa ta pera leki na bango. Semaine to bana. Bekisa pera leki na bango leki na. Pour le monde visa ilo pamba. Place au 24 ba. Nicolas Nicolas visa comme bilobela. Ataka bo kilo ka. Dere ba ko limbanga pour ndena bo na ko tika ko remercier fali sauter. Ok. A ebite so na tika ndeni pour tara ndena vandi okutinga wa. Donc kamba kishasa poto. Déjà miracle moko soki Bible tilaka nanu te nde bachango déjà. Oui. Mais la Bible si ba sukisaki wana un miracle ekotite. OK. Ya miracle. Mais otikala quand même na biso to otikala to otikala. Mango nakendaki nkamba bango bazosekanga ozongi Kishasa campagne na ye Kisasa nake na kuli na sisiko kula nazongi na ndako bayebisinga zwa sac na yo kende aéroport ça obimisa même un franc. Oh. Bon, attends, bon, transport, attends, bon, on va foutre comme on a dit.
ba so be passe nini wana ba futa go pass ya aéroport surtout go pass on ba senga ngabi fali trop c'est trop on a go pass ça futelinga na go pass ngamona bibe na fali yango c'est que niveau crise na ibisi bata biro na wana zo bundana na zo et là il pia ka TV là il pia ka te ngazaka na siyo na palette femme na ngazaka awa ndako yango bato baya ba mesira ndako awa mikande ya préfecture epesa invitation ya normal nakenda pe na maison Schengen na kota 2 ans yango sa réponse femme nanga je me suis avandi gode na moni fallait on sala live moko agwa kilo fombo femme nanga ta susu benga monde entier comme bien fallait abwa kilo kabi fallait abwa kinga siko fallait beta na stade de martyr na kin ngabi siko fallait abwa kinga siko ngana sana ngabe na bandis pibia ya concert na stade OK mettons na osala ona yoka te mutu mo afinganga mais ya pote komi problème pour moi yo zoba bango balingai nazalaka na bumbu bato wana na comprendre bango de fallait na Paris boye bango esui bango befatikaka na bumbu okomata victoire te plaisir na bango nakoma même pas Mariano na Mariano te nosuaka na bumbu nzambe confondre bango nayokela bango mawa et puis tala kindoki oyo baloba kindoki yango wana omoni mpenza yo mo ozotala na YouTube bato tu baokomisa vezotala bacommentaire yo ye na 20e obengi zoba donc moi na ndoki vezotala bacommentaire nga natanga commentaire fort moto anormal omoni nga nde na boye nakozala na vi mona napesa me natalaka soki avi ya bato so na moi mpenza bato ebele baza nanga te mwana tiki na nga na mpona kobima motema beti OK bango baoyoka soni wana te omoni kindoki soki eleki niveau yo mpenza omona oyo okoti mpenza bato baloba mere ba système mosala bi fali pambolama mosala bi vraiment nazaka moto afali te mene namoni godi lofumbo na poto fali zwa babénédiction ye omona ya komi zoba moko indication mobulu bamayele bamosu bakoma na kombo na ye te mona x32 arrobas bato mo sans identité okomabenake aventurier yango wana azalaka tak daoseyanga ami so namoni kaka tya bamama nde wana ndimama mi na bango te mpo nayebi ke moto aza responsable te akoya kosala dega na ndako awa ovre moto fo mona menake foto na ye oyo somoni xx32 arobas bafinga awa bato wana sikoyo lelo babi bolamu afali lelo ekomeli ngambu critique en fait bakongole balingi babanire ye mpo bolamu eleki ebele bakosouffrir mpe fali bolamu eleki ebele biso mobimba bakomokumisa fali masengi mobimba sikoyo yo ovandi na yo kaka ozolukela fali problème fali azwi bumbu fali azwi tila awa na Paris ya bana bumbu basepeli mpo bamoni star dona moi déjà Jean-Marie nani komona ezalaka nani bajansi mayasi baza ya kosepela makasi Jean-Marie Malonda Jean-Marie Malonda bana bumbu Jean-Marie Malonda mwana bumbu atanga bavie Gabi Nzaba bavie Terra bavie Léonard Lebo baladi vula baladi vula bavandi boye babi non fali wana nakendaki na Horizon France baki na réunion jour nazoya mpe jour ya Horizon France basali réunion na Sarcelles na kota boye me quelle surprise petit nini po bamosusu tosolai na bango te ya 2 jours nga mpe nayebi nanga te nazoya tala befe ya bongo donc fali azokoarrache bénédiction bénédiction baarrachaka yango yo oza na bozwi na yo oli koyede bato te ozozela nini ozela nini nzambe ye moko alobi linga nzambe na force azela yembaka loka pepe kale tala tobanga nzambe abi linga nzambe na force no nyonso deuxième nzambe abi linga moninga na yo ndenge yo momilingaka OK sikoyo je efungwami bavisa yango efungwami alors Delta Force tozela yango quand na Paris po sikoyo toyebi dayake sikoyo eza impossible po toyebi ke twana générique ya Ladi Vula po ezobima na décembre awa donc tokobina comment lonka Ladi Vula Ladi Vula générique album ça va bouger Ladi Vula une première donc générique combat moto toyembi be moto obe compliqué nga bobe
Non, tobina la divula. Tobina la. Aza mukuse mulai tondeni. Fin de l'année. Babo rebelle, tobina la divula. La divula aza taille normale. Mulai te mukuse te. Sans défaut. Moi on va bien au CP là bo mona e. Mais générique. Générique. Mais to ka ba rumba ndeza na ba kombo batuchi. Kasi ye eza boule pe à la divula. Abinanga bayemba batu na ba rumba menga lingo yemba na générique. Lui eza boule na ngati. Oba tu balwa ngai ngam na sala ndeti o. Yote. Oh boule la divula mo ke la problème te. OK. OK, donc obi to zel do we ko mabongisa nzambe. Pona delta force ouais. Pona delta eza nzambe. Lobi nanga eza nzambe. OK. Nga mone na zo biso boye. Tina longo ekisasa na ya kiawa. Na ebeka ke na yo beta na fali. Et puis na obeta concert ya Empire Bakuba le 28. Et puis na zongi. OK. Mais lelo ne na zo biso boye le 31 oyo. Décembre oyo to banda. Na obeta na Tokyo na Japon. OK. Donc c'est-à-dire ba miracle il fallait to photo luka fait mo to koma. Ata Bible. Donc to chango déjà. Ba banda o koma Bible. Ta ba o banda ya sika ba. To tia na kati. Faut ba chango. Donc après Tokyo qu'est-ce que après Tokyo na sogi le 28 na Betin Empire, le 29 na tongo na ju vol. OK. Tokyo. Et to beta le 31. Le 31 surtout si na Tokyo. Bon dernièrement na Tokyo na salaka 2 semaines. Ça y 2 semaines. Balo na olinga pena na beta 1 mois. Na Tokyo. Na beta 1 mois na Tokyo. Au ville ne wana na mona wana noté. OK. La ville propre ndengwana pardon. Na olinga balo pena au vivre. Dernièrement na beta konga 2 semaines na bimi. Tout baleli mais yo humilité ndeni ngabité na zongi na kinba ozelanga. Alors, projet Moreza en cours ya yo na fali. Pour le moment projet Moreza te. Projet Moreza te ngana yiga na zaki invité na ye. Et puis, na presté Kito, quoi, très content. Public PCPLI. Tout ba moni, donc, j'ai écouté, boulot et fanda. Et pour le reste, fali, ada papa bola, mosia salilo, fala sala. Ba te bele ba kina souci na na poto, ba mona. Si, so na nzala na ova. Par ndambo ba tona ba ofinga nga ba kumazoba. Mais bele, ba kina besoin na zana poto. Ba fi na sope ya ba artiste bele. Parce qu'il a besoin d'un gars. Va venir un Dino Vango, il y a Pauline à Koutane, na e Popolipo, vient un Niboma, tout sur là, vient un Miguel Yamba, pardon à l'ikinayo, élève nayo, na oyaka na obenga, pour ba juro na na s'adapter. Malili ya makasi, na osa mo ba entraînement ba répétition na teka mo a junga. Betinga moi tour te ka dio banza habité to ye ka bozo moi malili so na maîtrisant au pena na yata rigo makengo na komi na palette wana pena shenga na épiner sur scène. Ah OK. Na roya wana mameje yo bina lela ndunda mais na ba parler msute po mikolo vert pena fo surveillant na oliaka pa verigo makengo bodi na bikemo ba dina bikemo na parler n'a pas Ignace Vita. Bon, dina bikembo. À part wana vert, pendant faut pas checker. Ah. Faut pas checker vert. Bon, pas dina bikembo. Na Sarcelles. Na Sarcelles. Bon, on a fait na tinda na nkamba ba ipisangai. Ba ibisa. So ba pesi accord. Pour mi gona otambola bongo. Ah OK. Donc avant na sala likambo faut ba film. Il faut battre la paix moi mototi. Motana ba battre la ngo. Te wana nde naza boy naza na papa. Partout. OK. Nazane partout. Il y a dans Zambie. Alors, Godelo Fombo, baninga on ebili bazali ba collègue na yo, tozana ba big one, tu na Mombafu, tozana ba papi tex, ba joli bébé, bozana des sous à 100 tout. Alors, pourquoi tout le monde Ocha collègue te ba balinga folo baba ya no baza. Wana ba ya. Godelo Fombo. Ngana to te collègue au même sens. Ngana zo tuna ba kinga zo tuna ba kesi. Ngana ye biso moi makamo. Ngana tuna ba kesi. Yana. Ba collègue na yo, ba collègue no ya Empire Bakuba. Alors, depuis Pepe Kale a kufa, tout le monde toka kaka oh na yebi nzembo Pepe Kale na yo na yebi le rôle Pepe Kale. Alors, ezana journée morote oyo Pepe Kale azala immortalisé. Que ça soit na Congo, que ça soit à Paris. Na bino ba obotikala. Qu'est-ce qui se passe na Empire Bakuba? Sauf que cette fois-ci,
et ya kokar masako ba partir à Bruxelles azaki ya mipe ya pipe kali makasi ya décidé à salango ya monene donc a bengi producteur à monene ancien nyonso ya empire bakoba ngana ki même na kin a benga inga invitation pe yaki donc telinga ni kuna ponga na ye nanga invitation pe ne yaki amona ya kokar masako balobi petit nanga invitation ya ngolo se présenter na maison Schengen aux régions de Baninga pour concert wana ko zangate et na pesa ka accord na mona ba benga kenda aéroport mbangu mwene na sudoli makambo wana donc écoute déjà donc invitation yaki eza le 28 décembre na salle Birmingham na Bruxelles donc biso tout ya empire bakuba na ba ba utakisa sa ba ozala nga déjà na dévancé na ngata mwana papa mona o ayaki pana biso papa lingi bokena o nande na na ezana nga déjà donc le 28 décembre et ozala journée bena pepe calé na Bruxelles donc ba tout ou bana ba Londres si qu'on a journée wana bazo kotsa na musée to bozo binoka bozo ko immortaliser karaton qui musicien parce que faut ba événement ni relega jour wana bon la niveau Bruxelles ezaka ke ba onde ba tout ba lo ba nini mama pepe kali le kaka boy ndeti biloko ezanga mungwa ndeti biloko ezanga sika mais baza makasi interprétation yangwana sikoyo to zala ona poto pesango impulsion et puis na niveau kin nga vana ya wana zaki déjà na ministre na msa culture des arts to sola inaye ba projet zebili on a kinwana nga na koma kwa mwa kilo makambongo donc tana ozonga to yimine to sala siko awa le 28 wana nde bato pena poto za biso toi olobi na kinwana yum to koma vraiment na mwa kilo alors bongo sokoda eza bongo ba musicien ba musicien ben oui ngana tiki makambo wana fali afuteli bango tout moni makambo tout na wana osilika wana tiki na ngado fali sa futia d'ailleurs dans singara pour la visa donc bongo to sokoda za pour la visa pour la visa te pour na vanda na king bongo nazo mériter na ozongo te fona fachette ouais ngazana bana nazana batu na futaka mais ozaki na viejo ça wana viejo ça uta kubala ye est présent vie na biso libala kitoko neza bwe te mbongo nanu asokoda nanu otunaki vie te avant mariage na après mariage otunaki vie te mais on a dana kana colère na fana kana parler na bulaka na tala ile kanini o ile kabo lelo viejo sanga na komi na awa na osanga bubungisa bato ba mbongo sokodo otiki bona okena ngwapi ezaka $150 pour 6 mois $150 pour 6 mois so diviser $150 divisé par 6 et ça là ngalo $25 par mois $25 wana la bandi teka de bande de là auto sela ba biloka pala ekota combien de fois siko na uzasuna kana ndini ngaba bazo comprendre muta komi awa fu kandane sila siko muta ngwa ina ngawa fali pupa bolingi te na komisa yo sopa nini ngana sopa nini sopa na komi à l'aise na kinwana na na ngosa ya wana presse fona na collègue bilo neza na kati collègue debo na olingana na kumbizo ezulingana chani no na musume na olongola cha na pesika mbote omoni na vie muta ko sauter so muta ideo fondima ngata bato bazoloba na bango ata bato bazana éducation mabe wana bazofinga ngana na YouTube na okipe bango te et puis vous a pas si pona bango pona otika ngo mikolo te bazana ba mesana pena na benga fali papa ulam donc via ke ife show mbemba ke atindeli ofali tala makamza mbasala golf di kando na kina apesi kombo grâce à lui surtout ça ni bendo son tanga loba ke fali to bungisa mabala bendo susu ba ideni no azana ok makamu susu debo fo ezwa pour comprendre c'est pour comprendre que tu vas dire batembele ba ta fa na ndo silika biloba ba nane zuyoti ngasko tana mo bina libala imogalo bina siliti bina la muka pina bui nazana femme ngabi
Hôtel Mbeto Lali, ça fait des années. Hermon a hésité, aucune idée. Na bibi penala na talibana. Na copain na no. Ouais, non. C'est comme milengo nyonso. Na kangam no pona bango ba osilika. Vraiment ba souffrir. Mais ça un message na Fally Ipupa. Ah Fally ça. Bon maman. Fally Ipupa. Pambola mana yo moni. Yo arraché na bénédiction. Wa arrachango. Bana quartier na biso tout ba obeanga. Bana bombo. Ba bisinga pambola ma. Ah na Paris golobate. Yo na zaki pena sikona teka dio banza. Ai bisinga te presse. Na moni pena po teka o mona ga na king. Mona zaka soka ye ameminga carton, ba basket, ba chemise. Ona kino o dono zela na crever pene ba na aussi. Moi pour crever ça. Ba teka ba yaka do ko bana ga bi coller. Coller. Ba to ba comprendre mutonga za propre kanini. Et te kaso amoninga pena lelo to kuta na e na croisement ya Riverte na Colonel Fabien. Oka ba kombo. Kate ko lugweni na bonganda nga te. Riverte na Colonel Fabien. Siko te kapena epsinga nzambe fa pambola Fally. Pona nini po moni nga na mikili. Utanga yaka kinwa ne sala rebe bien te. Ouais. Sala rebe bien te. Tanga moninga na moni pena plaisir na ye. Ngona Fally. Pambola ndo batuni ba et puis Fally. Moni baloba so esengoza na se. Na lola ida feti. Le soko se bilsi mutu mo yo siko se bilsi nga. So batuna nge bele batu sepela. Siko na lola yo salinde. Bénédiction na bon fula kaka. Donc continuer na yo boye. OK. Kolana na mona pe pa public na yo, public no jeune. Public a Fally jeune. Bana. Do bana na Fally mda ko sote. Bana na baza suna ba 30 ans ko sepela. Do yo ko beta no so lila après 10 ans ko. Et au ton nango. Arobeta ata arena. Arobeta ata arena après 15 ans. Live. On live pour jouer. On est après 15 ans. Pour moi na bazaka. Bazaka. Bon arena. Obi na na TikTok nanga. Oh, na TikTok. Na TikTok daga na ona batute. Mais TikTok nanga daga nga moko na ba nga na ba masana. Ouais, na ba enregistrement. Sur ba 500 sur combien. Donc on a sali Bibia ya Fally à Nantes. Dès que l'hôtel TikTok et tout m'attendait. On va voir on va contrôler net. Non. Bazar en permanent. Bazo contrôler net. Ba goné le fond. TikTok na ane kumo kende. Et comment kende? Ah, bandeko. So la na TikTok non. Ezo matati. Luka ba Warrior eza blague. Eza blague. Na umela ina côté na mususu TikTok. Surtout Batampire va sauter on dirait. Ah. Baya samito mukubwa na pese mbote. Le nécessaire. Bagilin Caps. Bana Élysée de Nantes. Bagilin Caps bazawana. Ba na TikTok on dirait ba rare ba bio. TikTok eza ba peto na mona ina lilu wana bana mike ba onde ba o gérer TikTok. Na ba suka milai. Ba onde ba Warrior. Kuna sali pe banquette nanga bo banani na msuba l'action o msona ye kuna na talebe mkolo avya tali ona msona wana pe Warrior mwana na Warrior oya mkebo Warrior nebiso te Fally zala pena ya kosepela ngana na lelio mabepo oza lisusu na 30 ans ya kosala na TikTok osala suka batembele. OK obana na ngana mona ngana 30 ans après talanga kutu 23 ans après yango na ye. Oza kaka. Nazana nanu. La di vula kute ye. Ti mo benga yo tala pero. Ayo ka sonite o nga pe. Tala pena bien. Nga na père te. Na banda musique ni. Obini sande mikolo. Na banda musique mwana muke. Ya futi na ngate. Ngata na obeta na pire na pena mwana nazana 6e des humanités. Yo sko tala 6e des humanités no zaki wapi. Nga na obeta na pire na obini sa Afrique. Mukele. Vous comprenez? Nagi perte ba leader na mwe bele ba mikolo nanga. Ba yaya d'ailleurs mikolo ba senga na benga ba yaya. O ya solo. Ya nani. Na oboya na ngapi suti. Lokona lina ba problème. Bo sa ela nga liste. O to lingina chaka ya liboso. Komelanga. OK. À partir de 1960 hein? Ah? À partir de 1960 ba to ba yaya.
bayaya ko. Ok. Baza bana ba 62, ba 65, bayaya na nga. Ok. Ba 67, ba 68, bayaya na nga. Ok, quand même. Donc, basalaka liste. Osalinga liste, onga mikolo na sepela te na obenga nga na komona nga chaka yaya liboso. Na komona kimbangise na kocha yaya. Ok, merci beaucoup. Naza suna frère moko ta. Ok. Surtout fallait apexinga ba makambo. Ok. Oh, mutaloba bo répondre à bitika. Ok, bon, bambote na Guinée Caps, bambote sikozali, tobosanité, Zico Caps. Donc voilà, la famille Caps Mobimba. Topé civil bambote vraiment, bisika bozali, côté le fombo. Souffle na mandam na ba dédicace na yo, bon, to continuer na tout nos questions, sur to clôturer. Ah, nga bena otika la ce matin. Caps Guilin Caps. Na Djobo wana na Afrique du Sud. Na omona Zico Kapongo. Kapongo. Kapongo ya baziko. Kapongo ya baziko. Bango tuka na Afrique du Sud. Na obosa na pété Anissé Bilala. Anissé Bilala. Ya bino yango ya mobeso pena na olo bango. Ya mobeso. Na olo bango na otomela yop. Ya mobimba. Otomela yop. Na otomela yop. Ba yop awa pexe. Ezaka lwa fali. Yop awa tala gar. Pe maposi sango. Oya biso ya kinwana ezaka nango bon. Et puis na pesi bienvenue Peku. Kaka na Afrique du Sud. JC Ibio. Papa Bonheur. Kaka na Afrique du Sud. Teka lobaga solo fo koma minena. Gucci Mokilimbongo. Gucci Mokilimbongo. Vraiment. Bambote na bino wote bozali. Le président Rachidi Koupa. Rachidi Koupa. Président des présidents. Mobali bébé. Rachidi. Ye azalaka na biso partout. Rachidi anuna ate. Au moins avantage na ye. Anuna apete. Mais bonzambe. Yo somona tala bonzambe neza. Mtu azana bonzambe anuna ate. Rachidi anuna kate. Oui, bato wana yoka lo fombo baba kansanga père mo mukolo. Ba sukuti ba okoma yo père boy mo komi yo père à 70 ans. Banje bébé kale. Mutu mo komi na YouTube yo père à 70 ans. Ke banje bébé kale te. Bongo za foti. Sikoyo ngai 70 ans na kokisili yango wa. Ba yoka ba ibeti biwana ba muna ke lo fombo e. O père. Na yo comprendre motema be comme ça mutu. Ici ça mutu maele. Onga mona bi ba warrior. Boya tozala wana. C'est que tozala nga. Ok. Voilà, artiste. Oui, bien sûr. Il est tellement monté à ma belle équipe. En plus, rendez-vous les 7 na Nantes. Akane la fali banda botama. Bala mo ba bosen makamna lobaki. Yo tata 70. Tota na femme na po mikolo tala na femme. Asunga mote. Tota. Tota YouTube na femme. Yo femme na nga itela butu ninga kominga bitali wana. Kwa bota wa commentaire. Biso tala ka commentaire seka. Si vous te comptez, balobi bien, yayi. Nabigindoke banagabu. Yakandeko, boluka basala nzambe. Bambote sili. Ça comment luka yebate. Bambote sili. Bambote, bambote na vidéta. Alpha Ngungu na Château d'eau. Alpha Ngungu na Château d'eau. Salon Soleil. Salon Soleil, yebda abdom taliboso katinga sukiawa na kobosa na te. Et puis na kino na kobosa na jamais Bruno Lubika bon à propre. Wana penaki sasa l'argent propre. Bon à propre maman. Donc bon on a eso liango. Zo kinde bo bon zo kinde binzo ya zo landala do zela comme na ba problème. Wana bon à propre. Bon à servir. So apesho kitoko. Tu as na code na biso loba o composant ma biso tu bena plus de 143 bamo ko ipa ya Willy Mouché. Ya Willy Mouché di code mboka. Et ngana na vie na ngaya kati Jojo Mandiki. Jojo Mandiki so na lobby na tali mapata solution yaka. OK. Jojo Mandiki azawana et puis na obosa na jamais secrétaire général du mouvement Firmin Firangoma. Il y a dans la carte Angleterre, on a à Londres. Et directeur à vie, directeur international Serge Kabankuna. Il y a dans la directeur, nous avons l'ongola, nous avons Teti Moukile Okufa. Nous avons fait texte, hein? On a fait texte. Vtex. On a vidéo à Delta. Priorité comme Delta Force, après, père. Ils ont père Nabino, Botibana. Faut la mugina tongo déjeuner au plus en bana. OK. Après, on a père, baza, puis bon,
tine bango donc eza nango vitex ko fâché na sisana no ya parler na ya kota ba para na olekela bina ta na sor ba Elvis ku bona banda bango bat ba fâchaka pam Elvis kunku ya yo yango na vina nga Doris na vie oyo asalaki nga lelo mpena boyebanga po ye mta memanga na mpire bakuba Boeing 737 KVK ye mta zwanga mpena na ndako na biso tina mpire bambote kote ozali ebele ya Blaise Matadi di Mava ya Blaise Matadi PDG wana vie na nga ya pale na peso bambote kote ozali nani suna ya obosana Bia Chante Bia Chante Bia Chante bambote kote ozali Desuza Mungongo elengi Desuza Santo bambote kote ozali Lodi nani susu na obosana o baza koto Dokolos ba joli bébé Dominique Mabwa zana kin nzambe so asali bazo to zana ba on le 28 nzambe ka décidé et ya Michel Kubika na États-Unis vena ngo asala ke na lala na empire te na États-Unis to comme États-Unis mais ya lui peut caler na besoin ya petit mo habita ka na linga ke makasi funa kene na parler azala bena les ya Michel Kubika na peso mbote mutasala ke lelo na Congo bokesela taba te ela ta ni ba uniforme ya osala ka rolo football nga relaxa nini te loban o loba o ya Michel Kubika mtapesanga tenia ba militaire na États-Unis na lata ngo ka ba militaire na ye na petit Suisse na ye na pe paria ba tu pe ba monya ba mo lata on orchestre na ba clip ngam na ban ngati to bana ngona de nga sela la kala mola soda biso ko tola la yo mais mu dapesa ngo ya Michel Kubika teni militaire ya ba américain kolotina se tant pe na ye na empire ni pasa na nga pa a sepeli ye pa ke somba on a Paris to comment on l'a biso de voilà il passe en ligne ok, to bombi, ko tchanga na commentaire. Donc voilà. Alors projet non suko ezanini. Ozana no awa apto ozonga na mkini. Bon, ça comme d'ailleurs na parler na esko zo benga na shengai. Ngana na ndakuti. Na ndaku. Na rabi na parler. Ko savourer nos mères. Ana parler. Zambi sa sali ke na zo kimia wana. Et puis quand même fona na za pena bateka. Na ba John Scott. La ebisio. Fona kene pe Belgique na ba Brésil na kene Belgique faut tablement na Schengen na mona ba Sireli Mikobi na mona ba Prince Bella na rendre pe visite na Tiro Jenny bana tu bazaki bato baleki na Delta OK ndeti na F victime wana mona Gino Liaki Deya Gino Liaki wana pala uta na Delta pananga ba bulona to sala kana ayekola ka na Delta yango do servir fali kitoko doza fier na ye trop fier faut odu mona organisation na mama falite OK azo organiser na niveau mo ya black tiens lui azo ko arracher bénédiction mais azo organiser OK faut mata podium motala équipe technique pour tout ça là pour na podium la lumière na son la sécurité donc on est à niveau pénal écolo à niveau écolo OK merci on a vu Michael Jackson battre aussi niveau écolo ni nacha OK merci beaucoup donc voilà nous sommes arrivés à la fin de notre émission alors message nayo pour na public nayo o ba souhaito vraiment le bienvenu message nous copé sabango na séjour nos alliés en tout cas ba prière na bino salaki pour na yebi ke bomono sambela trop bato bolinga nga makasi na yebi ne bokomela nga et puis na moni ne bo sepela ne na ye boza ebele ou bokomela ngai to yeba ngo tanto postara biloko tant na poster biloko na moni ne bokomela nga na story na nga na moni so tant bokoma na story ezo yelanga na messenger vraiment naza ne sengo mona no monate plaisir naza nango eleki tout et puis lelo yo tala kilo nazaki nango ya bakanda ya batu bamsunde ezalaki mpena balakisi na tv na kanda sokoda nyonso na ya sokoda nyonso na bosani à partir ya bapriere na bino papa Simon ayoki akotinga na kilongo tule bamakambo wana etikali tana lave na mai ya nkamba
tous les bateaux ba diembela nga ba nga otika te batika na mai siko naza na pepele naza ka accompagner na papa yango no moni moi influence ya ki lisusu na zongela bakanda na sala banini bamoko papa bi fali kino zo mwana wana bamo Paris akomi na Paris ngamo bena mo Paris Tour Eiffel siko bato bazo fâché ye likola poto mais quand on a famille na bino omona ba prière okozwa na ba mbonga ko dépenser semaine oka benda moko na famille na bino omona ba félicitation okozwa bo fali azwa ngote point deux trois personnes yo mekana na famille na bino benga mutu moko ya pa deux trois personnes omona ba félicitation okozwa chez yo siko fali asali yango balingi te nga na félicité te félicité vraiment merci beaucoup moi deux trois personnes parce que tout est dans ngonga babi après l'air c'est les plus l'air. Moi, des trois personnes. Vita, Yabert, Lissassi, Christella, Vita, Emmanuela, ma fille, Bozala Osepe la peau, Kalate, Maramba, bien sur Zoya, bien collègue. Ah, on a Paris, semaine oyo, Nzembo mo na osala, Nzembo oyo, na koyemba kaka bato oyo, balinga ko sepela. Ok. Somme d'alinga ko sepela te ko tinda kombo te pe ko kota te. Ok. Ah to yemba batu balinga ko sepela lo. Ok, merci. Lokola ba Ignace Vita. Voilà batu to yemba. Lokola ba Willy Musheni. Lokola ba ya Willy Musheni. Lokola ba Makela. Ah Makela Noina ngai. Ok, merci beaucoup. Senga Makela ba misika za suspect. Ala bibolo kwa za Noina nga to landela na pe na Paris awa. Na ebike osala bien to okuta na bango. Et puis ba oyo ba yobi kombote te ba wana bazela kana nzembo. Salai na ngana bosa na José Salai. Parce album eza marché te. Alexis Luao. Album eza na marché. Ba magana na album. Bazela album. Mais te na ko kende boy. Te ba so ba nzembo. Omoni kombo mona na peso. Loba. Papa Luyeye fete bandi na Paris. Papa Luyeye fete bandi na Paris. OK. Papa Luyeye, na Papa Luyeye. Papa Luyeye fete bandi na Paris. Tala kombo. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, tout ça qui bon on a godé le fombo. Donc qui est vraiment, on a parlé de l'Empire Bakuba, tout le bel Marambouya Delta Force, tout le bel Marambouya Fali Poupa et tout beau sanaté rendez-vous. Et ça le 7 décembre à Nantes, na Zénith à Nantes wana, bozalawana maximum pour nous soutenir Fali Poupa babibola moleki belé. Donc voilà, ceux qui baïa babo qui sont yo zanani po yo pekisa. Donc voilà, bambote na teka diobanza donc motema ya Chantal Vela donc bambote bisika bozali na Sinzingu la fille qui dérange Nadège Bomei bambote na bino vraiment to sanité Nancy Dumba la reine des rois. Donc voilà, Rodrigue Titemoka chauffeur à poids lourd, Litolo Mami gouverneur ya roi motema ya Jenny. Donc voilà, Pelé en fumu Moutalorota Miko na balabala, Guy Massamba le directeur, Tobo Sanité, Dani Pauvre Koda Bundes, Olela qui vient, Ochaki Nanga Tembe, le Fomboye. Oh, ngana lo baramabe, di no image. Oh, te via yete, le Fomboye, tozo ko sa vieille. Prophétesse. Donc, na bisa bino ke ayepe azoya. Yeyo, Dani Chimanga, au moins malobala lobaki, ko sala émission te passé ngamo no yambi na Paris. Donc voilà, autre le bail avec Oxamara. Moi le balabis à Ranganga mais il a quand même une prophétesse Dem. Gilles Vateka, bon séjour à Lyon, donc bon séjour à France. Trisке Makengo honorable, donc tout ça vient déjà à Awa, Aose l'appel Nayo, Liévin Kassesi, donc c'est Kalimama. Le Fomboye yo boane 0 mètre. Obenanga numéro 90 de là-haut, il y a déjà Awa. Gilles Benzoula. Donc voilà les trafiquants. Boubela yamba vieille yo, tous en est déjà awa. Et joyeux anniversaire à ma maman chérie, maman Souda, babi respect na yo, joyeux anniversaire na yo et mbote na Ilia Lotudi, ma grande sœur chérie et mes sincères condoléances na Aminata ouais tu perdre maman nae. Nous sommes de cœur avec toi vraiment. Donc voilà, bon continuez toujours à vous abonner à Flairmont HD, bon vous allez dessus et donc bon commenter, bon partager, bon s'abonner, bon banomo nakara. Actualité na bino ya sika ndenge bolingaka vraiment et tobo sanité Djibril Biyaki les jeunes entrepreneurs babi le patron ya BHK télévision on est toujours ensemble boza toujours fidèles na kati ya Flairmont HD bozala de cité tout le monde pour na mbala sima merci beaucoup.